ba musicien en tout cas ils ont habitude bayaka na bango te ba musicien bayaka mingi tant mutu akufaka mais soki basi bakundi mutu esili bamona na kate soki yanga destiné bakabana nanyo atala tasimate akei na yeo bidumo omoni ata artiste moko azate mais to condamné bango te. Papa le Zolo Bambi, musicien Papa Wele. Oui. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. Bateau Bamesana Rolanda Info 16. Bomoni biso lelo liboso ya cimetière ya Gombe. Toza liboso cimetière ya Gombe. Soki bomoni toye lelo eza mo eza makasi nazo toka makasi. Mais toye po to visiter cimetière ya Mama Ndeko et cousine grande sœur Mama Leki Pongolov. Na batunyo so boza na poto boyebaki Pongolov na musique wa banosa ela bino na makambo wa banosa la kitoko vraiment lelo toye na bana na ye to visiter cimetière wana soirée eza na butu mais to kena nu to landa makambo yo ekozala na cimetière avant to kene na pesi na mbote na ya Willisionga frère Richard Madega na kobosa na yo te Zoé Nkiambi mon ami depuis Paris bino nyonso bozwi occasion oyo na pesi bino na mbote merci beaucoup tolanda babosa na tamu kete na beti masikini parce que vous allez qui na famille nyonso ya Kongolo nyonso ya ba kufi nyonso. Maman olaza awa eza bébé maman Pongolo batikaka ya tikala na une année aloba pe iloba maman abengi maman bébé grâce. Premièrement je dis merci à tout le monde d'être venu ici pour honorer la mémoire de notre maman. C'est vrai natikala ki mwana moke naza penza na ba souvenir te mais namonaka na ba télé na ba action grande sœur azosala vraiment nasantaka vraiment absence penza ya maman te po papa azali ye moto akolisi biso ye moto akoma papa ye moto asala nyonso mpona biso vraiment. Tout ce que je peux dire à maman c'est que elle repose en paix et elle restera à jamais dans le cœur. Moi qui suis sa fille cadette aujourd'hui, je suis devenue une grande dame. C'est grâce à elle. Vraiment, je la remercie beaucoup. Merci maman. Bon, on a fini alors. Merci beaucoup à la presse, nous vous remercions d'être venus nombreux. Et nous saluons aussi la présence de notre papa Thierry Kabamba qui est venu nous assister. Merci à la presse, c'est grâce à vous en fait que tout ce que nous faisons est connu à travers la ville et dans le monde entier. Sincèrement, je vous dis merci. Mais à la fin aussi, nous vous disons merci. Merci à toute la famille d'avoir eu cette idée d'honorer cette grande artiste de notre pays. Parce que nous voyons, il y a beaucoup d'artistes qui sont un peu abandonnés, ça et ici même dans le cimetière, même leurs tombes oubliées. Et vous, vous avez tout fait pour que là où repose cette grande dame, il y ait quand même une très belle robe et une belle image. Merci à vous pour cette organisation. Merci, monsieur l'abbé. Ok, kutuna nganga soki ozalaka na lisuma te o motema na yo mbindo koba nganga pesi olitea alobi ezali lisuma te o maquillage osalaka nelongi salela yango mpe na motema Merci à Alfred.
bafu basoma masomo kama masomo kama hauvai nguo nzuri hivi kubaombea kwa Mungu. Mungu awapatie akili bajikonsantre kwa maitide yabo, tunapokisha watafanyia bazazi yabo. À compte de l'association. L'association ezali ya ba veuve ya ba artiste na ba orphelin. Donc bana pongolo vatika bazape na kati ya association na bango marasine. Biso ba mama toza na sauvegarde. Yango no moni toye kwa système mwana totika na raté. Soki eza na moment en tout cas toya kaka. Biso toza ba mama. Mais pona ko ba musicien en tout cas eza nango habitude. Bayaka na bango te ba musicien bayaka mingi. Tant muta kufaka mais soki basi bakundi mutu esili bamona na raté wana vraiment ezaka bongo mais biso to lembaka te parce que bango bake batiki biso toyebi ke zanzela na biso nyonso biso pe un jour to landa alors babi lela na ba obazo lela sepela na ba obazo sepela to sengele na 2018 oyo en tout cas to mekana ko changer moké surtout biso ba artiste en tout cas makamande bandeko ngo artiste bayaka te soko mutu nda akufi le wana ezaka show mais soko mutu azali sous teneti maman a 28 ans lelo yo ata bidumo omoni ata artiste moko azate mais to condamner bango te to condamner bango te eza rythme na biso nde la desika message na bon kokota na sika ba to mekana ko mekola biso nyonso biso ye na compte association pour asape mwana vraiment na sika message wana Mono lelo na cimetière ya Gombe oye kusala nini vraiment neti omuntu omoni pongolo ngana ngai mala okesi na ye na ngai mala okesi ta wito atela ngabi oba nzembo na ngati wa nzembo lita bemu vraiment que banda soki do bomuni musule wana nguso na za image moko ezala ki sepseki mwana ete oui so wa muganga sepseki mwana ete to swana mwana ndenge mabe papa saka osamusi mama na ngai okangisa yo ngabi no susi za nazala ngo ebi susi nazala ngo mpongolo va kozala etike ba yibaka na platetika mukeka kande à partir de là to bandaki ça va démarche na on appelle qu'il y a ça la fondation Pongolo les de ça ka muzero en tout cas et c'est moi la moko vraiment yanga mingi ça très pour ya bien papa mais les autres vraiment malheureusement dans sa émission bon mon TV à air nango na air après ça qui na émission pour on air était amenaza kaka na maman na biso ça na Pongolo lelo tous à la côté du fleuve Congo on la coma et l'honneur sa maman mais conseil on peut ça là-bas non conseil là-bas on a peut ça là-bas orphelin des artistes bala na dikalisé moi na Pongolo hein parce que beaucoup d'artistes belé ba veve ça orphelin belé maman fonga ya justement wana maman fonga ye ça c'est une singane maman tout yema salana esengolo kola na yemba moi lourd yemba pinde ete na yemba soki yanga destine bakabana nanyo atalata nsima te akei na ye apepa loboko te mbala ya suka ye oyo mama ya likambo ye o mobali akatisinga ye. Est-ce que la soirée à l'élo en maillot au Yemba? Oui, nous avons invité. Moi, je suis tout na salakaka. Donc, moi, je suis à cimetière, mais quand même à capé la bien. Souvenir nini oyo tchaka Congo ozo garder ya malamu ya Pongolo. Pongolo toujours kaka nga na okeli bana ye na personnel pa yila. Tukakolia
respect quel quoi moi naïe quoi moi naïe en tout cas mais mon yango sur le pongo l'autre n'a tellement makamini maké papa la biso Dominique moi musakata en tout cas so ko munisa cimetière ya dipo la bolingo nanu ya ko la sakina tika ba c'était mission no kava Messi vraiment ko demanga te BBC no ka vraiment que chuma ibelanga mutu nanga bengaka amuli mabasa vraiment que vongaye il y a bateau il faut so encadrer à ça dans ça on est raté il y a ça danger côté promotion il faut ne demander attention mais papa ndengenini yango moni que tout le retard mais on est là mais la soit dans ça raté pour la maman pongolo mais là on a ça la promo na ina dans ce surprise azali mutu abunda papa le jour bamba et papa le jour bamba oui papa le jour bamba azali artiste pe on dit que oui ningo yeba raté il y a dans mission papa wemba papa le jour bamba médecin papa wemba oui nde papa wemba boyaki non na melo sana ngo kozala misete zonga na musala au letanga mais moni que le temps voilà parce que papa le jour bamba ya sabat vous avez mbala moko tuna tambu bonjour papa tomoni awa est-ce que okoki ko se présenter na bato yo bazolanda yo bayi basozana oui presque comme on a prospère nazana nous toi soutenir le chef de l'État et aider aussi nous soutenir ka action ya malamu ya chef à travers batunaye bon les aboto ta ki mission na papa tsaka Kongo vikaka ya bambrière o bazo ambrier biso na mboka ko ba balimi Congo te alors cette fois-ci biso jeunesse tozana ba non si totali ba œuvre ba maman net so maman na biso Congolo non baza ba maman basali ba action moko ya mboka que non même gouvernement na biso sériellement sur Kabila zana bata malamu mais bazo le belape ba maman wana ministère à culture et art soi-disant bouti kolanda wana baartiste bazalaki bachaka Congo bato ebele bayaki me eloko kaka bato bazokomilela pourquoi ba musicien ya minene bayaka te na mambo boye ba Weranson ba Koffi Olomide ba JB Mpiana ata beritier ba faire boyaka te ko assister bandeko na bino ba orpheline o ba kufela mama to ba kufela papa tant bayaka na ba biloko boye ko sala bien ceux qui bino boye bo compatir ensemble na bango po lobi bino pe bo kufa lobi wera kufa jibia kufa Koffi kufa bana na ye ekosenga ke assistance na ba oyo batikali ba assister bango esala biso moi bien mais vraiment ba artiste congolais bo changer o ezane ya sika bo assister aka po boza ba mabanga te nzete kutu katanaka kutu libanga pe panzanaka bozaka même batu na bigo bolandi biso vraiment topesi bino merci abonnez-vous toujours na Info 16 bokozanga ba information ya sikate merci ciao.